Au commission moyembi, au bandeau na place il y a la princesse. En tout cas 5 matifani. C'est quoi accordé? Dembana. Na kokima wapi soki nakanisi bomoi nanga mabenga na saleli yonkolo elukelinga makambo. Merci Matifani. Ekoki kabo. Te koki senga na salon ka bongo. Intercesseur so baye, so ba intercesseur babani prière, au mona ka mo gloire mo boya muke, mo pole mo ka muki mo limé mo muke kati na bango. Alors ero senga ngai livre. Tonga senga livre na pese livre ya connaissance mo ezala ki wana ka s'il plaît. Wana pasteur. Parce que la lumière na muke wana maman ba sirène ba benga no baby. Ndeza boy transmettre bana basa tout bazana molimo bondumba. Aura bango tout babani ko ganga. Aura na mobimba. Dojo komeka solo ya parfait wana o asala solution wana. Solo dojo mobimba. Oui, azala na nzoto moko soka komi nango akoki même si ko meka osima encore nzoto o atiki na mokina biso. Mais ça sous en force ya ko toucher ko sentir yango te. Quand on a cherché la information que non tata moi si akufi mbala moko na ta maman pas Elisabeth ebengai abi OK quand on a besoin wana bani frère pardon pourquoi maman le kino rolela yote mto bomaki bana nzambe boye bakotoka ezala soit bazui mutu batina kata nzungu mais na akufite mais kuna déjà to kangi to koti na se nzungu to bandi ko toxe ne mutu azali ko transpirer ko lelezali mutu amoni présence o lo mbala moko atelemia azam mbinga bazalo kola ba cherbien à satan na telescope de combat que bando bunama entre ba ange nzambe bango na lo hôpital na biso na mboka na biso awa na Saint-Joseph et l'autre na komaki kuna na monaki entrer ezali ya esprit tout ça place ya bien au pena na sala pena ko tombola corps au bien pona ke na ngope bien tant qu'on azali ko virer na moni moko let's go. Hosanna, 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 l'agneau immolé. Hosanna, c'est lui qui a vaincu le diable. Hosanna, c'est lui qui a vaincu les princes et les principautés. Shalom chez vous. Bonjour et bonsoir, bien-aimés. Dans le signe entre chers internautes, vous tous qui nous suivez en ce moment, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. La princesse de l'Éternel chez vous, l'humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste. Dipiti quoi. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci car le Maître Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui a dit que le témoignage de notre frère Baby ici, qui c'est? Nani wana lobike frère Baby aoleka esouti. Enfin, Azakina Mabondeli, la princesse aussi Azakina Mabondeli. Tozongi. Bas la terre, toujours témoignage de Kossi, la team au frère Baby, Maman Tiffany. Le côté Isuki Aor. Mais pour le moment, notre frère est là. Il va continuer son témoignage calmement. Mais retournons un peu à la régie. Aujourd'hui, il est en blanc. En blanc, donc en chemise blanche. Je demande à la régie de nous balancer un élément. Est-ce qu'on peut Kokata le Sako? Donc, Kata le Sako. Et on se retrouve tout juste après. Avant. Mobaya mungu iko wapi mabe ya nzambe za wapi soki tozana bino ensemble tuko banduku tuko ensemble. Merci, ce cantique a fait plaisir énorme à celle qu'on appelle Nikab depuis les États-Unis. Ouais, à Totalizaki
a totalisé qui une année de plus le 21 novembre. Donc, bonne année en novembre, que le Seigneur vous bénisse. Pour l'année, maman Betty Kokele, ya ma maman, moi-même, maman Made Kebani, depuis Londres. I love you so much. God bless you and your family. Donc, tout ensemble. Ngasou na loba soye na anglais et kota nyos ezo sangana. Touche par touche donc na toucha. Nyos ezo ya e mati basa la niti na bouteillage. Ouais, ya linga matam susa benji muninga zongisi neti bona ngina le anglais et qui me yeneti jambo san. Donc c'est un peu ça. Je disais tantôt que je suis avec le frère Baby. Frère Baby Oliami no bwendeni. Tema Tiffany, na fin na ngai na mona ki ozalaki d'abord nanu na ba nos na ndopes. Ezaka tisi na la siple na fin da bon. Oui ba pas nos. Apo ni Tema Tiffany. Na ebate. C'est que ba classe on de tanga pe mabe. Tu tanga ba classe comme il faut te ba nos ezani. Baby no comme kasi. Na zamuno te. Ezane likambuyo tuni na yanolio. Na lolo wana lelo peut-être na moi vibration mo peut-être ngo bina munoko. Mais na yanoli parce que ezala na compréhension totale na limutuna non de lobby. Bonjour frère Baby. Bonjour maman Tiffany. Okenda pio. Maman Tiffany moni déjà na kati na musala na Nzambe esenga susu ba tampenza mingi ya libanda te. Et alors na moi tant muke na zaki na ba prière, zaki na prière na papa na ngai na église na ba intercession tous ensemble zaki na prière. Laissez-les que non na mimono na susu na média penate pour nous continuer encore témoignage. Yango ziksi voix. Yango fait savoir parce que abi to pese le coup ton to yembi ton to zali ko binela et nous sommes toujours na prière et nous sommes toujours ko yembele donc il faut voir et ça un peu comme ko eziki maintenant si avec le temps ils ont normal ah bah toi frère Baby qui mi témoignage ici li frère Baby akati témoignage na kati bazoto na frère Baby le où bon vraiment bana nzambo bazali ko landa ngai na pesi bande konyoso mbote na kati sasa na libanda ya mboka en tout cas na kimite Matifani au moni lorsque toujours ça la témoignage ya biloko aboy tozo sala te biloko auto fabriquer ceux qui l'aiment sous maïle sili après bani kozonga bareko ou le ko fabriquer pour ya te ezalaki ndeki na zalaki na prière na papa na église donc singaki na zala un peu moi na moi espace absence moko ou mona miso bandeko na témoignage sili te Matifani il faut que matina suka tango ko na suka donc bisa bandeko maintenant esili après tozonga ndenge lobeki non après na suka ceux qui a un téléphone ouvert batu ba question mais faut la zelango parce que ça ba question mingi batu belé ba benga même si papa Matifani et papa pour la nité tozana besoin to solana frère Michael directement frère Baby ne baby na kumwa kala directement mais tozora toujours yo un moment donné to bengo boyo non frère Baby azaya kola la frère Baby azana intercession frère Baby azaba en tout cas et c'est moi passe mingi côté bande comme suba obeng mais na si bango bazala calme mettons to koma na suka toza toujours na Nazarien na maman Tiffany téléphone ils a ouvert beaucoup benga to koyanola et ils a la peine malam frère Baby pisa na batu mbote ba Hollanda en tout cas maman Tiffany na pesi bande ko nyonso mbote kati na nkolo en tout cas nzambe na biso asa bolingo ya komona na moi absence mais je pense bien abondel biso déjà bitumba oyo biso momiso na biso moni na oyo biso miso na biso emoni en tout cas nzambe azabolingo na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Masiya. Merci beaucoup tozoko ba toujours na témoignage à notre bien-aimé le frère Baby totikeli au micro à vous nabike bande ko Afrique d'ici ba Hollanda yo papa Guy Labala na maman Lauriane Labala bazolanda yo à vous. OK na pesi bango pembo tel susu na kombo na Yesu. Amen. Alors Matifani na sepela ki na journée à lelo avant na banda témoignage na imbela nzambe mwanze mbomuke okomisu moyembi obando na place ya la princesse te en tout la sengi Matifani soko accordé mbana ekoko salema en tout cas na sepela na nzambe na ngai nzembo oyo donc izali na kokima wapi soki nakanisi bomoi nanga mabenga na saleli yonkolo elukelinga makambo nazangi kimia esengo nanga ebongwani mawa papa yolimbisanga papa yo nzambe nanga ngana kokende paina papa nanga ngana kondima mabe nanga ngana koloba na ye papa nanga limbisa mabe nanga ngana koloba na ye lisusu nzambe ngai moko nakoki te
papa simba bomoi nanga limbisa mabe nanga. Merci Matifani. Ekoki kabo. Tekoki senga na salon ka bongo. Le bébé le nzembo. Vraiment le bébé parce que lorsque nous avons la prière na comprendre ki te na mona ki ndeko moko boye. Azalo kula moko ya pe bato bazalo na témoignage. Abande ko mitu na ba question. Et bon sikoyo na makambo o nyonso ya sala est-ce que Nzambe alimbisi? Et là na kati ya ndoto wana na yokaki nzembo o na yembi ibande ko beta. Et le Saint-Esprit bisenga tant ko banda témoignage il faut imana nzembo o. Et là na nebsaka ndeko wana sigazali quel que soit ma beno o sali pa ya mbatu. O sali pa ya Nzambe. Soki ozongi pa ya Nzambe roke notre mabena yo. Quel que soit boma batu que soit sala mabende nini. Azali Nzambe miséricorde. Akoyoki le mapo akolimbisa yo. Akoyamboli so na tonu lokula mwana na ye. Ok, merci frère bébé. Tu banda ko beta témoignage no to suka ki bisika. Yo na pasteur wana bo banda ki bitumba wa ki nanda kuna bino. Wa mona ki misala na yo déjà spirituellement. Bokota ki nanda bo kanginda ko bo bandi bitumba spirituellement na moi sina wana sirène tokoba. Ah oui, Matifani kaka ndingi toloba toujours ezana ba o ya Nzambe ezape na ba oyo bazana bango ya Nzambe te peut-être azana moi bon Nzambe na ne koli bien te peut-être ozana moi eloko moko alobi et tomber pe juste et pas un moto azolo bela likam. Et alors papa wana nazonga muke papa wana tango yaki papa pasteur wana eloko ya lobaki ke non baby yo nazo mona mukila. Ne place no comprendre oh c'est que aza moto pe asala nini amona. Et alors maintenant na kati ya combat na ko mona ke non akokaki na combattre. Et alors na lobaki ke non lorsque tu priais jusqu'à ce que Elisabeth ayaki kozongisa fouet et pas ya maître ya likolo ya monde auto zali boyezala ki walker yaki kozongisa le fouet ndemba moko lobiki nazo bomaye nde to monaki ngando wana ayaki pa amelie tanga amelie apo wana na monaki ndaku yaki kolongwa na mai ndaku ezongisi ko ndaku normal na moni pasteur atoki ebisenga non il faut tokutana et là osela ke non tokutana pasteur ngo tanga bengi singa ba bengi ngape na téléphone dojo ba singa ke non ndeza boye il faut ça de toutes les façons beaucoup taper la pasteur wana. Et alors tu es au tu côté la pasteur. On est sans yo priya kawap. Oh papa yo muto mona ki ngai faut ba déjà place nini oyo ngai na priya. Oh non nzamba tali singa za ba bloko no bomba ngabita. Yo bande ku déjà osimba déjà ba bloko na ngai déjà o mona ki déjà place ngana sambela. Oh yo za ngabita ngala za na église intel. Ah église wana mais wana za ba église ya moko na biso ate za ba église ya batalibanda balango wana yo ba ngonde nini ndeni no salela ngo. Ngabite ngamona ebi ba Alexandre d'abord na fermissement d'abord otobenga ngo ba mikumite ba débutant nene ko ba bloc wana ah mais ngana besoin to ko mosolo biso mibale mais bon problème ezate ce que lo binini otena na besoin pe bandula tsanga ba bloc onde ezela ngabite so c'est comme ça lo banga na memonde kuna yo moko ko sanini obande ko yekola ngo alors ayako senga ngai livre tonga senga livre na pese livre ya connaissance mo ezela ki wana ka s'il wana pasteur s'il plan ba prière et l'autre tanga ki livre wana akumaki intéressé wana après combat et l'équipe moi mikolo wana pe déjà azomie bateke non ninga za déjà wana déjà pas kufana déjà biso pe seni ni na pese livre wana ya connaissance atangi ne pe livre tanga tangi livre wana esili est-ce non en tout cas na monde nous intéressant faut mimangai mais c'est le quoi dimanche ezara gona uchu journée ya chrétien ya dojo to sanini to kini o ça va ya to kini ba ya 8h ça rappelle jour ya prière et bon ngi pas terre habitenga na hôtel le long na mutu mususu to kini ga et alors bisinga yo kenda ka so comme na prince ngana osanini na kubenga yo et alors comme na prince et yo comme entre nena lobaka entre 14e na 15e na ngambu izana temple musupe zela kawana et le temps na comme na temple na boye bisinga maman non comme mais kuna te côté a na biso batu yankai kai na bet toujours bana nzambe to continuer toujours na ba code parce que to ko décoder na sima après témoignage et alors tant que côté na kai place wana to bini to sala tant on est ce qu'on a joué on to côté na kai pour ça permet faut que tu makolo to côté oh mais église ngo na mona batu te ba fleur boye boye ngabi to kenga mona memo to ko ma place à porte na fongoli ayo ko tanga côté be c'est bon fanda papa yo ko mona na pesi kombo ba komi na ba livre na ba ko mama Tifani buku wana za munene ezama buku mwa munene ezama ba kombo ya batu bele batu pe ko tapeli banda so baye il faut ba enregistrer bonga na kati buku wana ba enregistrer pe na kombo na e apesi nom poste nom prénom kombo ya famille kombo ya mwasi kombo ya bana nombre ya bana mboka zali tout na tribu na e o ya zali tant apesi ba biloko wana tout ba c'est OK ça va kende kuna ba purifier yo ayoki na mai mobo na kati ba livre na ngana malgré ubara to funga na l'action za piscine
ba koti na mama wana ba purifier ton ba purifier ba bimi ba bisi ngai zoemba la moko mais mai kuna na dojo et le temps to kele to komi na dojo boy maman ba maître ba kangi porte babi gona utu esili bo kitae na premier espace to quitter sur la premier espace ezali ne sokoti na entrée dojo dans liboso bo likolo donc premier espace liboso assez to quitter na ce qu'on a c'est wana tant to quitter ce qu'on a c'est to komi ce qu'on a c'est maman babi ali bo liemba la moko maman ba tota be maître moko bimaki atombo momo liboko tonga tombo liboko momo pasteur na gangi ah bébé lo ni no salingai momo pasteur tonga gangi ah bébé lo ne salingai na talba pasteur ba bimi balé moko o azolela na moko sikoyo na sima mukongo na biso bakanga déjà basinga ba faniseka na couper ah bébé o ene déjà kionomite tela mutu mso zana besoin yango tozaki na besoin d'accomplissement entre esprit na chair na lokole mo milukeli makambo tala sone apo mo maisi ato gangi et c'est esprit non mte gang na souffrance soit à la place haut allez bozo kionombo côté boba kile malade moi 3 jours soit qui a qui okufa maman bo sala ba prière ya ba transmission bo kionom pampa bo kionom ba côté maman biso bo bimisei ba yo bimisei papa na ninga bimaki wana ayeba ki place ya utite ayeba pete nenya lungana ndako ndenge ni temps komika na ndako boy malama ko nkizengi alors belo côté nini mon côté le ki 2 jours boy ba benga maman wono ndeza boy pasteur kuna moite bana ayaka ko sambelela baby wana parce que comme kende presque na shit ya témoignage maman bat ba subse baby wana mutaba kiss baby lam no boy bat no mona ke sous clair baby lam so mona ke sous clair te maman ki tant maman ki maman bi baby c'est le moment maintenant ça nini au profiter na mission entre yo pe na maman na yo et le temps maman comme ko landa l'hôpital ngape par esprit na zolanda pe ka maman na ola na maman so la ni maman so to comme ko to pasteur wana zalaki ba intercesseur so baye so ba intercesseur babani prière au mona ka mo gloire mo boya muke mo pole mo ka muki mo limé mo muke kati na bango parce que la lumière na muke wana maman ba sirène ba benga no baby ndeza boy transmettre bana ba tout bazana molimo bondumba abi oui transmettre mo parce que pas to zwa pe maman na bino na ton to papa o ya kufa et bon bana ba so tout lumière na bango ekufa bonzamela bango to ekoya lorsque maman non doya kolala matanga awa to zula partir matanga mabe OK ça va na transmettre bango pe espoir kindumba to na transmettre bango ezaki na moko pe azala ki wana to ce que na transmettre maman papa koi abani siko ko balang tango so balang maman bana bengi Elisabeth na transmettre ba tout l'esprit eza bienvenu ba nzoto na bango mais na moko intercesseuse moi za awa akoyi maso parler langue abisala to tindelo traduction maman pa esinga zo liboko no simana litoi na simila litoi maman ce que no ka maman ko bazo ganga na kombo ya Jésus dans la langue on parler azolo la Jésus aba donc ngai Jésus ngai nzambe nzoto oyo yokoki jamais kokotisa milimo no oyeli bango bozoyo ka langue langue ya nzambe parce que tant ya ndeko lubanga na noyo kate maman to solo c'est non moi si moko na benzo Elisabeth na bezana mwana moi si moko kwei awa asa intercesseuse mais façon so bimisa mama loba asolo ba langue mena so yoka makambo loba te abia zela to tindelo traduction maman singa zwa liboko na yo tango na litoi maman ba seni na tina litoi to na tina litoi maman ko na maman so nzamba ba ni so ba na kata nzoto mwana mwasi wana que au corps oyo jamais okoko koitsa milimo na yo na kata corps oyo payer banga na za mokonza milimo na zo mona place yozali na mito na ordonner déplacer place yozali maman Elisabeth abilanga ko meka ko yoka ete telemaka ka wana ko meka ko yoka ete telemaka ka wana et là bien menda enseigner ba ndeko bozali kolanda biso ezala batu miso mona zolo ba langue ozali ya bonzambe yeba ezelaka peut-être pour le mso esprit mususu ba yoka yango pété so moni molimo na nzambe pe koti kati na mutu bande ko prier msusu na lingala akoti momo alang peut-être nzambe aboyi aloba lingala peut-être des moments azana akoluka pe akanga ko prière na ye et le temps so bandi ko continuer ko loba longo wana na loba longo wana ezalinga Jésus longo wana ezalinga Jésus maman Elisabeth abi ale gangila na kombo Elisabeth maman abi na kombo Elisabeth la reine de la mer ferme la bouche esinga yusulu balanga iboy abi OK ça va zelanga ina lakso tant ka bando ba mona tellement moko mwana mwasi na zela ki olala a telemi to mwana mwasi na telemi eloko liboso ki ne kozwa azuki tambala ni zaki okuya azuki tambala tonga kangi kaka kitambala na mutu na moni pena ba ange ba parate momo maman na talelo ko sala te na baluki mwana esprit pana bani ko pumbo ton so bani ko pumbo ba ange wana ba olanda ngai maman Elisabeth absinga ko meka ko kota na mai to so koti na mai otikela kuna yo ya kaka destination yo tina dojo na bando comme justement na virage où ezalaka parce que virage ezali to baki ezana institut moko ezali boye ya munene yebani pe ezana mon panzi bo ezana force ya basoda na biso ya mboka ya mapinga donc ko virer pour nous comme na dojo
tant qu'on a zali ko virer na moni mama ko lo mbala moko a telemi aza mbinga baza lokola ba cherbi ya satana a telemi tant a telemi mbala moko abisinga ozobanga nini leta bwa na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boyete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système mbimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Zunga lokwa likolo ba lekisi ngai na sima mbala moko telemi esi bongo zono bozaleze ya bino to ba ange babi zono ezali ya biso no mama singai baby zonga na kati ya dojo tanga bisinga zonga mbala mona sima na telescope de compas ko bando bunama entre ba ange nzambe bango na lo bitumba ngaso tanga zongi na dojo na okuta ba maître to ba fandaki déjà na kati ya dojo ba prier pour nous soutenir lo bitumba total bimoko mai bandi ko bota na kati ya dojo mai bandi ko bota to sentiment na kino biso tout na kati ya dojo parce que tozalaka to ko misko na se ya mai to misko na se ya mai mbala moko reine wana o atindelanga Elizabeth ayo ko apparaît ton apparaît to bitumba o ese susu ya niveau na binote pourquoi bino bonimo pesa ngai kanda ngana mwana na ngai oyo ngana pesa pouvoir azo pesa mitindo pe mutu wana zo telema zo baso na kombo ya nani ndenge nini bandi bongo abia le bino tunde boza bona se ya mai ale bo invoquer mbala moko Jesu maman ton so banisko invoquer Jesu on a pendana lo ba Tiffany eza mosela nzambe moko abengaki papa albaki to répéter encore ba prière wana te parce que eza na ba esprit mususu eza ba tu mususu pe rozo yango comme sango lokola nzembu na ye aotala me comme gozong sa place wana ebite non au fur et à mesure pas obenga aza ko tirer encore ba esprit wana to ba nzambe bo comprendre nga ba no sala ba prière. Donc malisi ko saba to malisi ba prière to saba ba prière moko Jesu apparaît toujours na lobaka au mona lokola place oyo tout ezali souté ngomba moko ngombe mati mbala moko ba beti cloche msona 3 fois pan babi saluer Jesu biso tout to gumbi misuko mitu
Surtout de Goumi Moutou, Elisabeth soit à parce qu'elle est dans l'espace, à télémica dans l'espace. Maman pas de soit pas télé colo, tout le monde sur la simanae, bah kakezo bête la simanae, ange moko donc bah ma pas pour ange mo désordre, presque bah ange moussou bazala qui na bazala na ba fauche moussou sur miki miki basimbi. Mbalama au sur le bi, abissé la reine. Kosilikate, on a ce que jour wana, alobel sur le japonais, te ou singa interprétation. Alobaki to wasko voix na ye, ezo masuna lingal. Abi kosilikate, nabi eloko nini o ngai nazali kosala. Abi soki ngai na lobili kambu, yo il faut yo kilaka ngai. Alobi na sengi yo sikoyo boy. Ngai na ozo contrôle principal parce que na tikela yo baby o gérer. Na tikela yo baby o kambe parce que yo num to PC force ya mai, a na muki déjà zoki o ya ngai. Na minute o yo ne Elisabeth, bo sa la fusion, boko mamutu moko. Il faut bosser de toutes les façons, pour combattre na moi soana. Le quoi papa na des pasteurs wana déjà bazué, pour combattre ce que moi soana a coup frappé les choses. Après de cela, une semaine, il faut na mona de toutes les façons, baby na maman na bango ba coucher parce que na besoin il y a sémence, il y a moi na wana. Tant à lobby bongo, mbala moko a disparaître, tant à disparaître, maman ko Elisabeth à lobby. Saluer encore la reine des reines. Saluer encore la reine des reines. Saluer encore la reine des reines. Tant ce que nous saluer la reine des reines au Goumba Milisusu. Maman to ça ce que ba des ce que ba toni ce que ebele na kata dojo. Ba bimi toujours na ba mayaka wana. To ba bimi na ba mayaka wana. Mbala moko a invoqué Elisabeth. Tant a invoqué Elisabeth, Elisabeth apparaît. Tant Elisabeth apparaît ba ngombale kakelongi moko. Mbala moko alobi bo pesa ngai mafuta nga nazala besoin na pakola mafuta yalo bele menda lesiyane na bila ngai te na lobi kombo eza mafuta o no so sailaka parce que Satan la salate eza mafuta moko peteka ma partout eza pe na alimentation alobi bo pesa ngai encore parfum nazala besoin na pakola parfum tango benzo ko senga parfum ba moto tala boye kenzo eyobima na biteke bana na nzambo olanda biso kenzo eza mabe kenzo eyobima kenzo mona ngo ezalaka mulangi mais na kati nango eza na fleur na kati na uzana fleur ezaka muleme na kati na uzana fleur tanga sengi kenzo ye albi non bo bakisana encore mafuta mususu tanga sengi su mafuta mususu totalement moi Elisabeth atomboli sko liboko sko biso tonto to sala incarnation to zoka invoquer kaka la reine totalement ba moi pan Aisha eyoko bima tanga Aisha ebimi mbala moko akitiseli yango albi na ngai bo sala ngo solution basu ba biloko na tout ba tango na maposo mo bezele ko la mbembe bakiti na se to babandi ko balusa yango to moneka mwa milika moko ebandi kubima cérémonie to sala to susciter lokola na kati ya dojo ne dozara boy mais to zaki lokola na dojo sko ekiti sko na se ya mai matifani tango sko sel biloko wana mbala moko azui mafuta wana abandi ko pangusa to abandi ko pangusa matifani même si biso bato zaki na nzoto molimo na bat musu bazala ki wana so journée na mobimba dojo ko meka solo ya parfum wana o asala solution wana solo dojo mobimba. Dans ce cas, pakoli, a fongoli maboko na ye. Et puis, malamoko, Elisabeth, ma fille, embrasse-moi. Tant c'est ma fille, embrasse-moi. Ma fille, embrasse-moi. Malamoko, tant Elisabeth, babandi ko pousse na bango mbale, tant ba komi pembeni, total malamoko, ba sirène o bazalaki, ba ki ko belela eloko moko, ba bengango aura, ba to bazala ba dictionnaire, ba ki no ko vérifier aura. Aura et ça peut mafuta pe mingi bana basi ba pakola ça peut na parfait nango alobi aura bango tout babani ko ganga aura donc l'aura ce qui veut dire la reine maman ton ba yambani total ba kumga mutu moko et alors abimaki na aspect moko extraordinaire malgré dans une nzoto o ya bumoto boete abimiki toko na suki moko donc extraordinaire donc manzaka moko extraordinaire pe abimisu sous la forme ya masse mususu lokola kutu non to mona mutabongo te na mukini mbala moko akwei tango akwei totala momoko ba sirène wana tu ba sangani ton ba sangani ba yebimisa eloko mozo lokola ba poso mo lokola ya poso ngando bazui batie maboko bo ebimisi mai moko ya vert bazui ba mayakana tu ba sopi na kati bazui mbala moko ba koti na kati wana après maman babandi komata après to babandi komata biso to kei tozozonga après 2 jours ni ba kokini tant ba kei biso pe ba cérémonie sili ngana ndako na tikela ki déjà toujours kaka na kati ya kiyonom na ngai na ko zonga esprit na ngai tant na zonga esprit maman ko zonga na zongi no maman ko appel ya mai baby le kila biso déjà nzoto parce que toza na tante lelo na butu awa pasteur okufa lelo na butu awa maman na bino ok lelo na matanga to banda mission mbala moko
ngabi nzoto mutu noko lukabi nzoto wa mutu pour baki pasteur déjà kufa kiti te pasteur akufa d'abord na molimo mais na bomoto bo ponengezela ka totsa matanga non to tshana matanga te wala so bandi ko bunda nanu na ba maladi nengezela ka parce que diable bo mamutu kaka quand to bunda ki bongo to bomiete aki kufa te diable abomaka akangi mais o etikali wana ezala ngosusu eloko susu ya tina te elo matifani tant pasteur ba siso ki no etikali jour moko po akufa nga fana sa tout na luka corps o kolata siko nzoto ya Elisabeth na nzoto ya maîtresse na wana en même temps nzoto o Elisabeth abane ko sele ngona mukili etikali siko toujours na poso o to benga toujours okionom parce que bana nzambe l'esprit du diable ekoko zala ekoti awe salam sala eza salam sala eza salam sala eza pe salam sala yelo lobi na ngotongo eleki besinga no papa na kufi pasteur akufi parce que to invité ba blo mususu mais papa moko aza musela nzambe muneni et alors azape pasteur moi ibani mingi na ba côté alimité ki ngabwa et alors tant akufaki e bemene mbule betaki premier jour ba kino kunde pe toujours na se mbule zarab na catastrophe ba pasteur belé pe bayaka surtout pe église mission moi bato boza na molimo comprendre ba comprendre yango et alors matifani tant besinga luka ko eleki premier jour wana dia pasteur akufi ba ki pe utia pasteur pe na mort maman pe bese non papa akufi ba maman pe baleli wana donc maman bazolela na bandi kumsu bazolela mais mon ta petite sœur leki na ngai moi si Rachel je pense que zolanda biso est-ce que grand frère la mitokunde ba bengi biso pe sous abwe tata moi si asape kuna na hôpital moi été kuna ngabi se frère bi oui kuna moi été ah abeli lango te moi été pe na moi été ba ça va na okende kasi et alors na biko bisa mama te tika na mama bongo et alors to koma na poko abwe o tata moi si akufi quand de ton Rachel opesa ngai information que non tata moi si akufi mbala moko na ta maman pa Elisabeth ebengai abi OK corps ton besoin wana ton besoin corps wana ah on a besoin corps wana mais mete corps wana ta bobiki to sala ba modification de sala et si ma toi on a besoin corps wana elle va pesa ngai encore signalisation pesa nga sala ba cérémonie de sala ka ya bande ko na biso ya rose ba bien ne ba sala ka ba cérémonie na bongo soki ndeko na bongo akufi na yepe na buki fleur eza mabe te ndeko na ngai fleur eza malamu mais eza mabe na bato ba yebi le lengeni bazo salela ngo. Parce que chaque fleur, c'est le plan spirituel. Chaque fleur, des mots au paébi, et le gonia na kata fleur. Et alors, on a paébi singa bongo, na kiko buka fleur. Et alors, fleur, on a buka jour, on a, et ça qui va fleur, moi, sous forme, mais fleur rose, car. Et alors, on a buka, sinon, fleur, moko, bandeko, basaliko, là, il faut beaucoup prier. Ba fleur, moko, et bota, kaloko, là, nzete ambila, boy. Au moins, na kata, ça va tache, boy. Et bota, ka ebele. Pe ming, banyo, baluka, ming, ko fana, peka, na se, nango. Ming, banyo, baluka, pe, bota, na se nangwana balo nango ming pekal bosa ba mapango tano zu fleur wana ezara pe ming na ba cimetière nzeto wana ezara pe ming na ba cimetière au monde ngozelo kola nzete ya nini boy ya ba tache ya noir ya mo eza vert likasa nango tango na zu yango na zu na fleur wana na zu yango na kati mwandambu na tina poche na zu pe rose na tina poche wana ba bengi biso nanu tata mwasi akufi me bembezana na hôpital ya to kibiso na so bata famille tanto komi pesi ngo yo mo boy neni mama na zabi ngapite mama azape na problème na boy ko ebise ni na welsi nanu awa abi bandalo ba benga bino bandalo bibo bino bo sebo neni mais ngai moko na yebe déjà plani no déjà salimaki donc na komi maman to komi place batiaki non wana to okor na bino yango bo sala bablo tout pour na jour bo ya obimisa bo ebisa so ningi ezala alors tant moto zeleni wana ebisinga yo zoka mbongo na bato ba yena ba mbongo ndambo wana kangisi yango yo sala ba formularité tout zoka ba papier na ba pesa e bongo biso to landela mamotike na sim alors na ko zo mbongo na bimane zalaka a na Saint Joseph na lobi na te bata catholique baza mabe parce que baza batu na mso église et le temps na koti kuna eloko liboso na mona ki d'abord eza na laisser aller à l'esprit donc esprit o ba ka pona boma pe pona oza milimu et le temps na komi wana boye na koti wana na hôpital na biso na mboka na biso awa na Saint Joseph et le temps na komaki kuna na mona ki entrer ezali à l'esprit ezo kote ezo boma ezo kote ezo esprit abato ememi ezo kote ezo créer ba biloko mabe na kati hôpital et le temps na koti na bien en tout cas ça place ya bien open na sala pena kotombola corps o bien pona ke nango pe bien na koti na moni pe pena score ezalaki na kina futi na mbongo na zongo te faut to tia elembo ngabita elembo bino bo tina hôpital mona ka bakanga na sebo parce que ngapena corps médical babi okele mbo to ko tia mais soki congelé frigo za malili ngabita malili makasi problème ezati elongwa te mais bo tia ka tasparata bo lingeka makasi bo komi na marquer OK ça va quoi corps médical ça va to bimisa kasi pona to bongse bien yelo ba bimisie na bilamba musupe zelaki na pesi bon bilamba ti bon va sala ba cérémonie wana ngana se diviser maintenant en deux na se diviser en deux na que ça ce que cérémonie ya bande ko na biso to lobaki croix ya motani on a lingala so do benga bongo croix ya motani
Dans la salle cérémonie wana na bani ko sala cérémonie no sala cérémonie na kati ya cérémonie na tali ko tante afongoli miso tanga afongoli miso abandi kolela yalo ndo moni ami ezana baliwa mususu omoni mutu azali kolela yebete sana force mususu nzambe atikela na kati ya corps ya mutu ekoko mon esprit mais lokolo ezoko ka koloba te lokolo ezana réaction moko boete ou bien nzambe apesi susu makasi te ya koloba yango mona mingi esala nini mutu akufi azali kolela parce que na moto bo jamais muso akufi abanda kotangisa encore mai na miso ou bien muto akufi abanda encore kotoka pona bana nzambe boye ba kotoka ezala soit bazui mutu batina kata nzungu mais na akufi te mais kuna déjà to kangi to koti na se ya nzungu to bandi kotokse ne mutu azali ko transpirer ko lelezali mutu amoni présence ya eloko style longa na kufi bo présence ya mutu nde esali etenga na kufa mais moi loba ezate azo mona peke non azo déplacer encore corps nanga que c'est là makambo ya mabe moi loba ezate ya lotonga fongola ki misu na talier ton na talier wana cercle wana na kati ya morgue neza to bongisa ko to tika mutu e moso to zonga mukolo o ebunga to abimisa mais frère baby ozaina na famille batons batikal banda yoko na morgue. C'est pour ça mon toujours na témoigner parce que témoigner c'est un peu clair matifani au moins bande ko nga balo ba non na kati ya famille balingenga mingi na kati ya famille to se belé mais mingi nde o bazaki mo mikolo na kota mibali bazaza mo libanda donc mobali o atikala ki lokola numéro 1 na bana mibali na famille ezali wangai donc donc moi ba charge mike ya famille ou bien fête ezali il faut appeler moi charge ni zalaka oza mo na mobali il faut louer ba kiti aussi veiller masanga aussi veiller ba partage mes invitations aussi la liste ou le comment groupe ba to bazalana ou louer musique moi ba biloko bongo nde ba no mona ke no so pe na simbi yango e ben toujours réussir. Donc moi confiance pèse de là que l'aime soit repérer mon rebelle OK pour celle mutu likambu o petit kalu senini o zonksi ne confiance mingi zela bina na fa moment que so ba mikolo bazali que so ba papa bazali te abano ko na bo pesa bongo te bo pesa ngo baby so akasa na makambo bien bo confiance ngo baby l'aime so moi pe journée mbima pour celle ba démarche l'aime so moi pe o zongi boya OK ça va au moins pe jour pe matangi bima o ça toujours na top même si ata liwa papa na ngai tanga kufaki nazaki mutu liboso na kena zongo na aéroport ya Njili tiko wana ngoko tango na Saint Joseph tiko kende ko banda ko sala ba démarche passer ba kunaka na nécropole tiko banda ko kunde kuna timaka mutu ezara toujours charge na mutu na ngai donc ezela un peu bon pona bana na nzambe ba comprendre OK yolo matifani abanjolela abandi kolela tango bandi kolela aleli beno ozakata na mutu ma famille te kayo moko parce que ngana kabwani c'est l'esprit maintenant qui travaille côté au corps au kionom azo sala makambo na ye au kionom matifani expliquer que awo okiono moko ngana ko zala boy na longwe na kei na kotise kati na ngai to sola nondo to sola boy to sola normal frère mika ndeni kuna papa aza bien ndeni kuna ba programme église donc mais ozo sola non na ngai te donc tonga na ko ya ko zonga na ozo ni rapport ko rapport on ngana ozo ndeko pesa siko continuité ya lisolo na biso vous comprenez ça c'est ça le monde démoniaque et alors tongo sikoyo abani kolela ngapi na kotinika osala ba cérémonie na ngai na zuba fleur wana poser papa tant na silisi na bani sikoyo ko benga sikoyo esprit na ye na bani sikoyo ko benda esprit na ye na bani ko benda esprit na ye na bani ko benda bani sikoyo benda sikoyo chair na ye et miso forme ya copie et bimba no ba etelemi na témoignage le bosso na lobaki lorsque corps ya mutu o ba ko salela na monde ya mabe soki bani ko kende il faut d'abord o ba ko bongisa d'abord nzela na yo parce que ce que bon si nzela te okuta na esprit mususu ebimi et baby c'est l'opé mission soit corps wana pe zone pe ba bloqué vous êtes pas okuta na esprit mususu pe bloqué pe corps wana et compliqué encore schéma na yo et là on a bandis ko roya le qu'on a comme déjà na corbeau na ngai et là on a invoqué corbeau et là on a bengi corbeau matifani cette information corbeau na ngazalaki en même temps ya molimo en même temps corbeau penia corbeau sur le plan physique bon ko invoquer à côté pe na ndako même si na ndako na biso une fois pe déjà apparaîtra boy et pas frère moko bande ko tsatembe abani ko lobayo nzameno osambela ka Jesu na nazanan ngabozana besoin na sko démonstration Jesu abina ngawina na besoin na monai ala ta single ngabikanga porte kana ngakanga porte ka bona invoquer corbeau akota akanga awa atikena ba porta aganga na katanda ko kasomo elo batomba bimaki ba mama bimbo nini oh na moni ndeke mwa munena kotinga be mutu invoquer ba tout ba oseka mona ko kalwa ba je or ezaki ba bilo mezaki réel et alors tant on a invoqué corbeau aye na bise pesa ngai calculer ngai 100 mètres yo senga ka 100 nga no senga ba distance milai nga no senga ba distance pemene penate nga no senga ba distance milai donc distance milai na bi que non na distance au mulai so ki ambiska des ali na bi comment encore na ko régler parce que corbeau cause na service na yo mais en même temps mutu mususu pe akoko invoquer na kata service no asenga encore aide na so ka kei wani ko ma place ko ma un peu difficile
pour intervenir na canon. Et là, on a 100 mètres, on a 100, malheureusement, il n'y a pas qui ou image vidéo à calculer ma mouton dans le monde. Place où bien, place où côté boissoé, au salaboy, t'as la direction en haut, mon place où commater, so comme place où salaboy. Et là, on a banni comme encore. T'en as même masco corps, on a même destination, tinanda, to katisi boulevard. Ton kati boulevard, to kati petit boulevard. Maman Lekino. On a masco maman Lek. To kati petit boulevard. To banni. Mais pardon, pourquoi Maman Lekino a roulé là, yotem to bomaki? Te, allez nga été, allez là ginde. Makambo amoni peut-être na mokili o to zalaki linga na omoni na ngai akamo sikoyo donc nzoto passer mon wei ataka na nzoto moko soka komi nango akoki même si meko osima encore nzoto o atiki na mokili na biso mais ça sous une force ya ko toucher ko sentir yango te il peut voir mais ça sous une force te ya ko loba ezali ba phénomène moko ezalaka réel oyo bande ko mususu atuna kinga si le pain be esprit abi frère Mick, est-ce que ils ont des conditions à kufa chaque boutou abandé ko bimela biso to mona mais surtout mais ko pour ça la pemene azolimo ngabe attention place souvent ils ba voler mi balé ils ont ba tumsupe ko c'est l'accord pour nous tourmenter bino soit boté galpan ba c'est l'accord mais esprit mo to mona na ba famille akepa zupe ka corps yande kona bino ou bien no ko mo ka zu corps yande kona bino pour nous ko chemno mal à l'aise na famille bon mais ka ndeni na famille na biso muto akufa bimela biso boye muto akufa bimela biso boye bo benga no ba no ko ba yoluba ba no ko tomba OK no ko ngonde yi wana c'est l'accord maman ka bi bon c'est comme ça la moni lo ko lubete bana bazolo la bien te te ka le pango ba so le bon place mususu tonga bo me ko te ka le pango ba mbala moko aye azuna mbongo bino tekele le pango nyoso et pas na ye allié bino bo comprendre telengani le ça pas phénomène moko normal o ezali katina bondoki matifani et alors lorsque maintenant to bandi ko kende na ye ti na zupe transport to koti yepe azaka liboso na ngai azolela matifani maya miso et alors na katina bondoki matifani atoleli so bede batino da miso bomata ndi kuno proche sans pitié donc okoka tel loko esala ka kino onde ko na ngai ezata na mutema lisusu te donc comme na mutema ya nyama loko nga baleti nga poso nyama et alors donc to bandi ko kene pa to komi na 14e parce que babiso utaka mupanzi ya boye ekitaka min 14e bekiti mupanza kingabo exam le biso na kitiki ngabo exam et simba te na boye kingabo exam parce que na église moko boye zawana église pe to mekango za puissant na la directive na babi foka na sa nini na zonga saka mupanzi ya Ozakaf 15e na baniso ko kene na Ozakaf 15e na ndoke na lokene selon nenga la tracele makamla selon nengi vidéo ya image o ya korbo apesi nenga ezaki na clair tina bandu ko na ndiko ko kita 15e na tala boye mwana muke mwana muke pena ya muke esinga yaya boti matanga te toti matanga te yaya otunga bo poani ati mwana muke bazana mama na bonga simela liboko ngaba otunga bo poani ngape na sima ba oncle pe bazalaki ba tumsu parce que doti ensemble biso tutozonga mama wabisinga oti matanga ngaba otunga bo poani doti matanga doti tika mutu na mort yango ba landa na sima ba wale la bepa yaya oyo. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble. Parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens news donc neka ke komami wana les Nazaréens news parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ndeko boyebaki liboso ezu un petit problème technique donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi dans Bolinga Musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens news. Dans les Nazaréens news ndé ya bino les Nazaréens news. Les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens news ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner
au s'abonner massivement. Donc il faut s'abonner au episodio moninga s'abonner au episodio de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngakolo, Bible ngala certifiée, Bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission Talio attaque au Tali, donc toujours sous kakana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au landie mission ka au landa oyo attaque oyo landi ya muke oyo. Donc cliquez le lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana. Donc sur le moni titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala, beaucoup s'abonner et belé, ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo Dajana et les 4 êtres vivants disait Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Let's go. Merci Jésus.